Esango za la bisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Président ya bureau d'âge ya chambre haute ya parlement Pascal Kindwelo ayambaki vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde bozaba détail nelema oyo. Honorable président, il y a bureau d'âge, il y a chambre haute, il y a parlement. Pascal Kindwelo ayambaki lobieleki, plus précisément mokolo ya mardi 21 mai 2024, maître Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, ministre y intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières et sikawapi, les deux personnalités ba évokaki ba question d'actualité ya ndenge na ndenge, paix surtout au ezala lié na élection ya ba sénateur. Bureau d'âge ya Sénat et Benga Kinga pour tout partager na ba makambo oyo ezali ko préoccupé bango oyebi ngai en tant que ministre à l'intérieur nazali obligé à collaborer na ba institution nyonso ya mboka notamment ba institution législative yango bureau d'âge à travers le président honorable président Babengi Sakinga to sololi autour ya makambo Italie ba province oyo élection sénatoriale et salamité ezali na ba sénateur ya Kalabaza ko souhaité baya ko siéger yango président honorable président na bureau naye babenga hinga pona bayoka pe point de vue nanga ezali likamunga na ko décider ngama côté esengeli na zonga pe na komisango epa ba konzi ya gouvernement simandé tokoye banine tokosala soit il y aura, on va organiser les élections dans un délai, ou alors Nandenge to Salina Masisi na Ruchuru. Donc, ils ont des décisions et quoi Nassim. Et c'est qu'on rappelle que bureau d'âge en place na Sénat, ils ont une mission ya ko faire valider ba mandat ya ba nouveau élu, ko élaborer règlement d'ordre intérieur, paix élection ya bureau définitif, ya chambre haute, ya parlement. Et que yo. Na province ya Lualaba, ministre provincial et intérieur paix sécurité akutanaki na conseiller et ambassadeur ya République populaire ya Chine na République démocratique du Congo, échange entre les relations diplomatiques des alaki au centre Masolo na bon. En visite de travail na province ya Lualaba, conseiller et ambassadeur ya République populaire ya Chine na République démocratique du Congo, atalaki reçu en audience na ministre provincial et intérieur paix sécurité ya province ya Lualaba na kombo ya ambassadeur Zhao Bin, conseiller chinois présentaki ba félicitations na madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour l'élection na ye. Avant de venir ici, j'ai contacté madame la gouverneure pour l'informer sur cette visite et aussi transmettre nos félicitations sur ces. Et on souhaite dans le futur travailler toujours avec le gouvernorat de la Lualaba. Les deux personnalités, Babetaki Pedi Solo, il y a coopération bilatérale entre Chine et République démocratique du Congo, plus particulièrement province ya Lualaba, Pena Oyo Italie sécurité, il y a des ressortissants chinois vivant dans la province ya Lualaba. Je fais cette visite pour renforcer les contacts et les échanges avec le gouvernorat de la province du Lualaba et discuter avec nos amis congolais sur les projets de coopération gagnant-gagnante qui peuvent se réaliser dans le futur. Et je viens aussi solliciter plus de soutien en termes de sécurité et d'accompagnement à la communauté chinoise installée ici. Les Chinois aujourd'hui viennent nombreux pour s'investir, pour contribuer au développement économique et social de la province du Lualaba. Et Monsieur le ministre m'a promis, avec sa gentillesse, m'a promis d'apporter plus d'appui et de soutien et assurer leur sécurité pour qu'ils vivent bien ici, travaillent bien ici. Et
au nom de l'ambassade, je lui ai remercié. Et je suis convaincu que la Chine et la RDC, surtout la province de Lualaba, pourra avancer encore davantage sur la voie d'amitié et de coopération cette année. Natournaye, ministre provincial et intérieur et sécurité, a rassuré qu'il envoyé spécial et ambassadeur de Chine dans la République démocratique du Congo soutient et accompagnement au gouvernement provincial dans l'activité chinoise, surtout dans le cadre de partenariat gagnant-gagnant prôné dans Mokondi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Keyo! Na croisement bavini Maringa pesha batozali na commune ya Kasavubu ezali kolata lele ya sika population esepeli fiston pero pona ba détail. Oyo bozali komone ezali kolata lele ya sika boye ezali banzela tozali awa na croisement ya bavini Maringa na shaba na commune ya Kasavubu bino moko boyebi modèle nzela oyo ezalaki ya kobebe ezalaki na bosoto depuis époque ya fait maréchal Mobutu Sese Seko awa ezalaka kaka salite kasi tala lelo oyo modèle nzela ezali kovimba bazali kobeta bakanivo ya minene avec impact pe idéologie toujours nzela ebandi kozala asphalté donc kalate ezali kokoma opérationnel motif ya satisfaction pour la population oyo ba remercier mingi mokonzi ya mboka les bétons de la nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Tala! Bilembo ya Fachi Beton ezali komonana population azali ko témoigner binonde tembeleka noko noko na opeli susu oboyi kaka noko ndima Fachi Beton keyo. Entre-temps, dans la commune, il y a Kisenso, na avenue de la paix, bakanivo ezali kobeba na ninga kosakana te bourgmestre Ozawapi, Serf Luzolo, reportage. Tozali na commune ya Kisenso, plus précisément na quartier des anciens combattants et Sikawapi, équipe ya ba reporter na biso ekitaki pour le conseil de la bino constat oyo. Awa na avenue de la paix, basalela bango nzela kitoko mitukekoma koleka pepele pe bakanivo ya kitoko kasi sikoyo soki otali eta ya bakanivo yango nde okoyoka mawa salite etonda na kati na ndenge ya kosakana te boucher kutu ekosa il faut kolukela yango kombo boucher la sepeti awa ndenge bozali komona kaka boye bosoto nyonso eutaka na babalabala evandaka nango na bakanivo oyo na sujet yango nde toaprochaki moko ya babiton ya quartier des anciens combattants yoka ndenge a communicaki tozoye bate oyo baye kotiela biso fula ngungito ferme ya bangungito ndenge nini baterase na bandi okozwa pena baterase yango oyo nazoye bate meme biso bateli biso na pene oyo tozoye bate oyo eza puis perdu ya baterase to eza baterase po terase wana penza leki kuna me oyo akoti na veni awa ye asuki awa ata bango moko baingénieur na mayelo ya bango baomona te ke terase oyo kosuka nango ekozala nini maya mbula soka bandi kobanda kuna na raya onatra kokita na ye a octobre disane déjà zelo awa ekozala déjà bouché na mayele ya ingénieur batanga mingi koleka biso mayele oyo bango yango donc il passe vraiment pour na baterase na nzela donc moi passe mingi eza biso. Concernant salongo oyo koki kosalama awa organisé na autorité ya commune mwana mobali oyo atalisaki pe boye. Bon normalement to resolola bena vérité biso to lobaka vérité chef du quartier to yebi ete chef du quartier ya mboka oyo vraiment to yebi ete po nini ndenge ba makambo zo salama oyo chef du quartier fo aleka na ba vérification to mona ete pona ba député provincial wana penza batika na bango wana ba donc eloko te to vota bango ba bima to ebite ba oyo ba bima to mona pe bango te tebi ni ba kombo na bango to mona bango te ba yebi pe kutu sute kote ba yaka kozwa ba voix ata kutu pigeon azonga kana nzalata ya graine ya masango to ya nguba pona kolia me bango ba kosana biso makati vraiment eza pasi pe ma vraiment na ba commune na biso ndenge ba bosana na biso makasi kino sengi na bino ba konza mboka na ebite bozosela ba pardon na biso to fukama
mais biso tosengi na bino biso bato topesaka bino bavoi badepute provinciaux biso bato tosungaka bino na temps ya baélection boya kolelela biso mais soki bozwi bokimaka biso boya botalela biso nzela yango botalela biso na bakadre wana vraiment esala biso malamu. Papa Bourgmestre ya commune ya Kisenso awa yo na ba chef de quartier na yo botika nanu vi ya bureau bobeta tour na avenue de la paix botala bino moko modèle bakaniveau ezali salite ata salongo ya pamba isala makati boye kitoko te dossier à suivre. Bakangi Bébé Ntchor kuluna munene na commune ya Mongafula nyoko la population na ndenge ya kosakana te image et commentaire. 99 jours ya moyibi baloba pe mokolo moko akozwa makaka esengo oyo bozali komona population azali ko manifester boye ezali po la police asali musala makasi bakangi mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Bébé Ntchor tozali awa na commune ya Mongafula alukami pendant des années amona na kate un grand acteur yeyo Bébé Ntchor yeyo akenda sango yeyo to récupérer yeyo ba premier bazali seko combien ko compter bangote mais to récupérer je vous dis que cette fois-ci oh Isaiah ya suka ya ngoyo akobima lisusu te pe akomona na te o akenda libela na bato mibeku bako antoka kutia place au peza kufanda libela au mele lisusu ndé activer un renseignement donc bato ngende ku ça renseignement après to eto frapper donc to kanga bango la fois parce que to kotinda lo ya 12 personnes avant-hier to tindu lo ya 30 personnes na auditorat lobby tu tinda encore lo ya 8 personnes acteur le loto ka muso bazalia parfois les lundi to tinda bango lisusu tellement nyokoli population ya côté oyo nzela tango bazalaki kokende na ye population ezalaki kosepela po balobi akende kaka libela po na Mongafula pe bavanda pe kimia ça mutakangi trophée azo trophée mutakangi nada innocent te pozo trophée mutakangi akende andokoli mama bakalaka bazokisaka bakende Opération Panthère Noire ezali koluka batu ya boye partout bazali tosengi pe na population ba dénonçaka bango po Bébé Ntchor alekisi atabino moko boyo kalisusu ba témoignage ya population. Avant-hier la culture soit ah oui, bana Mongafula balingi justice esala musala nango batu lokola Bébé Ntchor boye bakende libela. Yaka nini? Na commune ya Kalamu zalaka na wenze moko babenga ngo wenze ya Manzanza. Constat ya Fiston Pero. Awa tozali na Pongabi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona awa spécialité na bango basalaka kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye bango bakendaka koluka kosomba batol balukaka kosomba ba congélateur kufa yango nde bauti de travail na bango yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya kotekela ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie
ba bomba bango na couloir oyo tondi na sécurité ba chege bazalaka awa ba client moye ba kota ezalaka te. Moi, 2 jours, 2 fois au mieux. William Lamboga, hadi la caméra. Bafigoriste. Voilà, il va faire les bisous. La pure moto on a pris une balade comme les matières premières temps. Vous avez fait quoi au travail pour les calculer. Les matières premières, on a besoin de comment société des alaratés. Les alaratés, on va les calculer là. Soit pendant qu'on a la zone à face la belle de la sombi, la boucle en haut bateau le wana, nous est baoué au tête de la bino, on a pris une pour des blocs à la famille. Le salaire est canal, le salaire est beaucoup presque on fabrique babola, la barbecue pour la nyama. On fabrique par arrosoir, pour arroser bilanga, on fabrique la moule et la cake, on toujours il y a des gâteaux, on fabrique la platine, on fabrique presque du logo et du logo et du fourni. Batono pe là, on fabrique en mais ma wana biso ezali ke makambo oyo tosiko la mbala mbala. Tout ce que on va tout ce que on est déjà et nous là ça c'est côté pas oui que c'est déjà le long la minute où on est là et ça télé il va 24 communes ba ministre a député ba ko na bango pao atane ba kuna boye aba ko ministre abaraka na difficulté mais le ko la commune kuna soyo amoni ki no côté bandaki abotani yango alors différent wa na mito to se déjà là ça dit bisika nyoso ba ko sala la ba teki yango pour dire cascade peut-être le bité les tout ça ah bon ça peut le bité comme que les biso c'est que déjà dit on peut exemple ça des autres la biso et je peux presque la te belé ça y a pour le moment ça on a difficulté ami balé zandeli kambo ya tracasserie ya ba policier awa penza pas moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa ba difficulté parce que mais fois ba souciat télé le dérangement est à partir wana oya koya ba uti na conteneur bango ba policier ba plus de 50 là il va quitter la banque quand on va biloko il faut la naona bombe moi on la naona de quoi porter disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango nde bandeko bazali kosala awa po ba s'occuper na ba famille na bango po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te que yo 1-0, Ezali score et sanctionnaki rencontre Yamukula Lobby entre Daring Club, Motema Pembe et Football Club Céleste Yambandaka na cadre, il y a plein down, il y a 29e édition, il y a championnat national organisé. Nalina Foot, vous avez des détails dans les commentaires. Oyo. Des Céleste, Kikela Chama, Biggie qui va peut-être percer, Biggie la passe en retrait. Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa a réussi Saki entraîné Lobby Eleki face à Football Club Céleste Yambandaka na score étriqué, il y a 1-0 en match comptant. Pour la première journée, il y a plein down, il y a groupe B, il y a 29e édition, il y a championnat national, il y a football organisé dans la Ligue nationale, il y a football, l'Inafoot en sigle. Moussinga, il va tenter de démarrer donc Kikela Chama, la passe de Moussinga. Et oui, c'est très bien réfléchi de la part de Moussinga, Moulembo qui frappe. Banadora Bazwa qui occasion ndenge kasi bakokaki ko réaliser yangote de même pe pour na Football Club Céleste Yambandaka. Boukone qui frappe. Kalonjidar pour Moussinga qui va démarrer. Moussinga, il va pénétrer dans cette surface. Le centre de Moussinga, premier poteau. Oh là là, quelle intervention de ces gardiens. Iloumé Bobito.
C'est grâce à sa main que le chemin de cette balle a été modifié. Unique bi ya parti. Zalaki inscrit dans la 63e minute. Notre mise ya Bingi Bello. Belle montée des Immaculés avec cette passe. Et oui, c'est très bien donné. Attention à la frappe à suivre. L'ouverture du score de Derrick Club. Montée Mapembe. C'est Bingi Bello. L'avant-centre Bingi Bello. 1-0, score final. Même chose comme à Matadi. On construit, mais devant, on n'est pas effectif. C'est ça. J'avais dit à la pause là, si on continue comme ça, on va prendre un but, on va perdre le match. C'est ça qui s'est fait. Parce qu'on construit, mais je pense que nous, on n'est pas décisif. On n'est pas trop effectif devant les buts et puis on ne crée pas des occasions. Comment gagner un match si on ne crée pas des occasions? On n'a pas créé beaucoup d'occasions. Comment espérez-vous marquer un but contre une école comme des Saint-Pierre? Non, on a une équipe qu'on a essayé un peu de garder pour travailler les plays. Donc on va continuer à travailler, c'est un match. On va continuer à travailler jusqu'à notre animation offensive va fonctionner. Moi je pense que ça va fonctionner. C'est au joueur d'être décisif quand à la troisième zone du terrain, d'être décisif, de prendre des décisions bonnes pour l'équipe. So this is how we build the player, tactical discipline, and they'll give them ideas, and they'll keep it changing tactics like this. We can overtake the opponent. Yeah, parmi les 4 matchs qui restent, alors nous allons planifier sur l'aspect tactique. Par chaque match, il faut, parce qu'on va commencer à raconter les adversaires différents. Alors nous allons faire beaucoup d'efforts sur les plans tactiques et continuer à regarder comment on peut faire les choses. Ce qui est très important, c'est travailler sur l'aspect physique. Et l'aspect physique, on doit améliorer ça avec l'exercice avec ballon pour construire la confiance entre le joueur et les ballons et les terrains. Et dès que nous allons arriver à ça, on donnera une bonne performance pour notre équipe. Et c'est ce qu'on rappelle qu'à l'issue, il y a phase, il y a plein down, 3 équipes, Bako Kita na Ligue 2, Tobi Bako Zala relégué, na division inférieure, il y a Ligue nationale et il y a football. Et c'est terminé. Les deux clubs montés Mapembe s'impose sur la note étriquée d'un but à 0 grâce à Bingi Bello. But inscrit à la 62e minute de la partie. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Solo la plus, Yamokola Lelo et Komi Nasuka. Bopesa, merci. Na Serge Lokondo Azalaki, Nasima Kamera, accompagné na Jacob Kayanda. Régie finale et Simbamaki, na directeur technique, l'ingénieur YM Carré, vient à sa peur. Bama Taba Kitabal Komabile, Ngaï Nabino, rendez-vous lobby.